Gozen Cinéma TV eza pona bino. Poisson na biso na yebisa bino, poisson ebeli. Mais après ko bela to ba to tchon na papier alu, na papier alu on peut to zone c'est sous saisonnement pour e bomba saveur après to zone c'est sous na moto. To landa. Poisson na biso ebeli. Poisson poto longola na ne ya mobimba. To kangona na papier alu et c'est bon pour le poisson na papier alu pour longa facile. Chango boy pour longa facile. Voilà. Voilà, poisson na biso ebeli. Nous na bana bino poisson soki ebeli. Après tu rejoins ça on a l'assaisonnement oyo na salaki ya oignon na sauce vinaigrette. Donc c'est bien yango na kati. Assaisonnement oyo na yebisaki bino ya sauce vinaigrette yango oyo ezalaki sauce vinaigrette na sauce oyo etikalaki jus wana etikalaki na matungulu na pilipili na feuille bien moko bomoni. Après tokosopa ngo likolo ya poisson na biso semena sopa na lutu ekende malamu. Allez, toni sopela ngo na kati ya poisson na biso. Poisson esengaka vraiment na assaisonnement ebele parce que poisson ezalaka trop na buzoba ya zei. Et puis na branche moko ya céleri na biso ezanga te. O bomoni eza ya mobimba wana eza branche ya céleri. Branche ya céleri faisait likolo. Obosana toujours mokila te, mokila fazo rappeler mingi sauce. Oba tata musu baninga na bango kolia ba mikila mingi. Voilà. Tuti saisonnement na biso oyo tosalaki kochango na kati. Tosisi kochango après tokamati tokangi yango lokola liboke. Là, il y a le bouquet. Il y a un poisson brisé, mais modèle il y a pour bomba, on a ba paya pour la saveur éthicale. Parce que le poisson est tout poisson et après poisson éthicale sec. Donc on va ça après aller au sauce pour les à la dure. Basi un peu pour erreur pour ça la main à tout bocate. Voilà. Nous allons s'en occuper na moto. Pour qu'on bien à doigt. J'appelle pour la gouvernement que tout est zone là na kati. Tozong ça sous moto na biso en marche. Après tout change sur le colo la main. Ba maman bobo sanate. Ni na lobby. Ba maman bobo sanate ni na lobby. Poisson na biso eza poisson malangwa. Na poisson malangwa na kamati na saisonné yango na bouillon ya bouillon ya champignon et puis na bouillon ya crevette na bouillon ya aja na tie na sangisi na tie muke après na ekocha na tie vinaigre na tie mungwa na tie huile na mariner yango très bien. Na tiki yango efandi pendant 5 minutes. Après na kotia yango na barbecue. Na sisi kotia yango na barbecue et
et tumbami malamu et adoré mopanzi très bien na longoli yango na tiango na papier à lui na kozwa matungulu na kozwa ai na katikati na zui pilipili na katikati na zui sauce vinaigrette biso nyonso toyebi sauce vinaigrette nde ezalaka na zui yango babiloko nyonso na kati na sangisi yango na kati na zui na branche moko ya mibale ya céleri na koti na kati na bandi kotourne yango na zui na sauce oyo etikalaki ntango na salaki na assaisonnaki poisson avant na braise yango na zongisi yango so na kati ya sauce wana vinaigrette na tourne yango après naye kosopa yango likolo ya poisson na biso oyo eza na kati ya papier alu soki totie bongo mpo ya nini parce que chaque fois totumbaka biloko soki totumbi mais ekomi na aire ya kolia leta toservi tosala basani totia tozela bapaya omona mbala moko sauce na biso ekamati poisson na biso omona ekauki leta bato mosusu balingaka kolia biloko ya maleli te mwana babibo bashofelenga ntango bakende oshofele mpe na badegré oyo bato ebele bakomprendre te mpo na kati ya micron tozalaka na badegré ebele mais mingi mpe bakomprendre na badegré wana te batiaka kaka wa na kote ya moto makasi oke eza na kote ya degré ya vapeur eza na kote ya degré ya batiede eza na kote ya degré ya moto moko ya malembe epe ya na moto ya makasi mais topréféraka mbala moko moto mbangu ya makasi yango esalaka ke ntango toshofaka biloko toyebaka koshofe te mpona koevite babiloko wana esalama yango soki tosali poisson na biso nde na lobi wana après toya kobomba yango na kati ya papier alu soki ebombeli na kati ya papier alu soki esali ke mopaya akoya il faut ali yango donc okozwa kaka na papier alu wana okoti yango na kati ya four evandi quelques minutes okamati oservi ye soki mpe olingi te oza na four te okozwa yango kaka otiango ata likolo ya plaque ya richaud oko eza na papier ali ezwaka moto comme ça biloko totiaki na suka bamatungulu na bani fo etikala mwa mobesu mais abomba saveur po après wana ntango ofungola ezofungama na milinga na pimbo donc nde nayeti bino Gozen Cinéma TV ezalaka toujours na barecherche nango oyo eza recette na nga toujours nasalaka mi barecette na nga kaka nde nasala yango parce que nalingaka parce que milingi j'aime pas comme ça. Ok, j'ajoute un peu de l'eau ma milinga ezomata trop, j'aime pas ça. Voilà. Bon. Après, je vais ici. Parce que ce milinga ezobima mingi ezopela et tromper biso ebeli ou pas. Donc, nous avons essayé de maman s'abonner vraiment massivement dans Gozen Cinéma TV. Gozen Cinéma TV, Ezali, site Nabino, abonnez-vous. Balobi bo s'abonner et belé. Mira na Lubumbashi bo s'abonner. Candidat Danga s'abonner. Bibiche Danga s'abonner. Pamela Danga s'abonner. Nadège Danga s'abonner. Guy Danga, mon petit frère, s'abonner. Balé qui l'a gagné, c'est s'abonner. Bileno, c'est s'abonner. Bana Yolo, c'est s'abonner. Et Belé, Bana Mokonzaza, Motema Mabe, c'est s'abonner. Bilemo Boyebi, Oyaza, Oabino, Fifini, Yolo, Maman Mélissa. Donc, à tout à l'heure.